C'est bon, oui. Ah. Non, filmer déjà, c'est bon. Vous appréciez consigne un message, vous avez moulaï idée. Ingeta peuple congolais. Ingeta peuple congolais. Est-ce qu'il y a Congolais Kobanga? Est-ce qu'il y a résistant Kobanga? Est-ce qu'il y a Congolais Kobanga? Peuple congolais, tu es à Liboso. Ya arena to ko la kisabino biso ba congolais to ko banga te to zali ko bungela nde mabele to bengi sibino na manifestation monene oyo kozala le 28 février 2020 biso tout ba congolais to ya awa pona ko manifester to dénoncer ba génocide oyo ezali na mboka na biso to dénoncer occupation oyo ezali na mboka na biso et puis to boycotter musique oyo ya dépravation de mœurs oyo ya immoralité oyo fali pour par derrière yé ba multinational gouvernement sanguinaire ya mboka na biso et ye kotinda ye asa la distraction pona abkabona bana ya congolais oyo bazali batie bomoko pona ko bengana occupation yango wana bandeko to bengi sibino ebele congolais moko ayate makila ba congolais esi esopama ebele makila ya Lumumba esi esopama pona biso to sikola mboka oyo ingeta bandeko nde toyebisa kibino biso tokoya ko boycotter concert voilà parce que c'est droit constitutionnel nenge moko yoza na droit pour la musique yeba que biso na droit ya ko boycotter yango avec des raisons valables autoza nango yo ko ya ko teme na biso yeba que yonde muto ko pesa biso makanisi ya ko beta to ya ko sala mobulu to bengi batu nyonso à partir ya 10h 11h congolais zaïrois biso tout boya to kutana awa na Bercy. Et puis ça ramène que Bercy déjà occupé la résistance. Bomoni to saliawa ba figure nyonso bomoni a bangonde ba simi résistance. Tant que Bilongue continue kozala, ne vous en faites pas. Combat ko continue surtout tant que ba Rwandais ba ko continue na mboka wana, tant que les criminels ba ko continue ko circuler librement na mboka wana, résistance ko continue. Ingeta. Toi minga rolobate. Biso to ba combattants résistants, les révolutionnaires. Il y a des activistes ici, il y a tout le monde qui sont là. Pour vous faire dire que voilà, nous, on n'a pas peur de vous. On n'a pas peur de vous. Biso to ennemi à batouté. Tozo si qu'on a besoin de liberté totale yambo kana biso, to chasser occupation, on ne va pas chasser l'occupation en dansant. To bina ka lwa batama boma. Donc yango to lobi boye. Peuple congolais ça ira on notre place au sali. Mi benda matoyi ba para na bandaku. To boyi bana na biso bato subir déjà ba difficulté na bamboka oyo to boyi ba ko bina baza lokwa bazoba to boyi ba ko soutenir mutu oyo azali accompagnateur ya ba Rwandais a ko binisa biso il y aura pas la musique même en France ici à Bercy Accord Arena même en Belgique ceux qui nyoka longo lingundu wana zaka nango batela yango. Donc, yombi liabel to ebisaki yo oza mwasi akala. Soko lingi misaka sika, oko recevoir yango. Donc, tata mama mwana kanga tata mama mwana koyana yote soko yebite ko zo ko bundira mabele, soko zo bezo ko bundira musique. Vana na ndaku na yo parce que na kanti sécurité na kimia et le kinyoso. Ingeta. Zambe mokonzi Kongo za ya biso ya barwandete. Nangonga oto kwa kimbela yo zali yo ngai mota makasi o ngai tura mboma o ngai soki kifaki yo soki nani kamiote mola bino bato ba makasi bozala awa biso na bino tokotala ngana soda na commando préfet commando na ko lakisango am kolango ba o nyoso bazo ko loba pona Kongo ko kweya te Kongo za baronde te dala général on a duru chari gonda azoko boma bato biso kuna na aru
ba rebelle ya M23 ba koti na Aru na Ariwara ba bomi bato mercredi il y a le 13 bato basili bongo pole ba biso to ko bina to ko bina te na yango autre zelke concert zate ingeta Voilà mboka toyoka na bien message na biso topesaka mpona mboka po totelemisa musique ezali mpona koéveiller peuple congolais sur tragédie oyo toza kovivre depuis barwandais bakota na mboka na 97 lelo toza na kati ya occupation moko la plus brutale ekuta biso plus ou moins 12 millions de vies humaines tobebisa une affaire à 4 millions de femmes violées badéplace kutu koloba te lelo oyo mpona korésume boyebake Félix Tshilombo oyo avandeli biso na kati ya mboka azali symbole ya occupation pour la simple raison que le peuple congolais tango joute wana eyaki amanifestaki désir na ye ya changement aponaki mutu mosusu soki Kilombo lelo avaki na pouvoir ezali parce que Kabila a imposaki or l'objectif vision toyaki nango ntango totelemisaki makambo ezalaki mutu tu aya atya maboko mpona kosikola mboka voilà na bacondition wana tokolinga te lelo tosali baeffort ya plus de 10 ans totelemisa eloko wana effet patriotique ese telema mwa minorité moko boya biso oyo balembi oyo nde balobaka tout homme a un prix na bango ekoki bakei bake korejoindre un civique ya mwana ofali ipupa eti wana totelemisa ye plus ou moins 4 ou 5 fois aya lelo oyo mpona kokase unité toya nango unité d'action na biso donc voilà pour la raison pour laquelle oyo tokotelemela eloko wana donc de ce fait tosengi mutu nyonso tu oyo aza conscient ya drame au peuple congolais aza kovivre aya korejoindre biso jour wana mpona kogarder unité d'action et puis unité ya vision na biso oyo ya liboso ingeta le Congo ne tombera jamais la lutte doit continuer jusqu'à la libération totale pour l'indépendance pour la souveraineté du peuple congolais ndenge bakoko na biso balobaka mpe batikela biso komba ingeta bon peuple congolais bino bolobaka ke o musique boye bozo détruire nini na biso na culture na biso naza na information oyebi dernièrement awa mwana na pulula kufaki ba 3 comédiens na biso bazala na poto bakendaki mais na kotanga komba mutu te bake komona photo ya Fali ntango bazopesa bango mbongo basinisa bango bafilme bango alobi boye mutu ntango bakomona image oyo bakoyeba mutu oyo na oloba babi boye baimage na bango nyonso ezalaka awa owanganaka te oyembela mutu te oyembela pouvoir wana te oyembela Kabila te oyembela politicien moko te siko bafoto na wana image bake komona yango kuna na telefone ya Olive Lembe ekesala nini Olive Lembe alobi te botala baimage nazoloba 3 comédiens oyo nazoloba boye akoyeba ngani nazolobela bapesi bango mbongo ta bapesi mbongo bazosigné bazofilme bango sikoyo yo owanganaka ke oyembela politicien te oyembela Kabila te image na yo kuna eke kosala nini na kinga kati et puis tonga tobenda koni yebango topusi lisusu mote kopila concert eza te présence na nga na ye awa na ye koanile concert ingeta akobeta te bandeko na ngai toyebisi bino papa mama mwana vandisa mwana na ndaku yebisa mwana avanda na ye na ndaku mikolo eza ebele soki alingi akende koluka te bagimisi akende koyoka miziki ya bagimisi yebisa ye avanda na ndaku mama mpo tokoya toza mobilize toya mpo tobeta bandeko te me oyo nyonso akoya na ndule oyo tokobamba ye maki te me tokobamba ye farata donc toza na opération farata yango toyei kotidie nde nini mpena bafarata tokotia yango kote nini totidie de ya terrain toyei koencercle Bercy totimbeli yango c'est plus facile ya kobamba bafarata bamete kozala saisi et puis manifestation tosengi ezali légalisé autorisé par les autorités compétents donc yango omongi tokozala awa toza na droit ya kozala awa oyo akoya ndule aya lume akobeta te ingeta c'est un petit programme tu dois préciser après parce que confusion est à la tête journée wana maman papa jeune et ali journée à résistance le peuple akoya ko résister contre système ya occupation tomoni Fali Ipupa ndenge azali kotraîne na Louis Mushikwabo oyo azali numéro 2 ya régime na Rwanda oyo alandi Kagame na kati ya Rwanda oyo bazali koopere mpona kodestabilize mboka na biso yango tolobi eza simple ndeko na ngai journée wana à partir ya 10h biso barésistant tozwi badisposition tozwi baautorisation todéclare manifestation dans 4 coins ya Bercy donc tokozala na tokomobilize bato et puis tosengi na ndeko nyonso oyo akoya jour wana alata en civil
kolata elamba moko te oyo ekosymbolize oyo ekoidentifie na manifestant. Donc il faut y a lata normal comme ça, lokola moto aye na concert, tout ça la confusion, comme ça Mbila ne pourra pas faire la différence entre ceux qui sont venus manifester et ceux qui sont venus pour le concert. Parce que ceux qui ont là dit calico, effigie, drapeau et symbole, tout ça, c'est plus facile pour moi identifier en tant que manifestant. Donc on est dans les journées à résistance, on est dans les journées à mobilisation. Nous voulons que le Congolais qui va venir à la civile, à la neutre, pour que quand on reçoit la mobilisation, quand on a la facilité, on a ezali que Kochambi dans difficulté à repérer bisoté. Donc voilà un peu l'essentiel. Michel Zangé l'a fait Sabine Wango. Ingeta. Moi je dis colonel, avant la moi